Ozomona. Nde toza boye, toza même na confiance à policier te. Po tozomona moyibi ali boso eza policier. Ozomona toza na confiance même ya ba policier te. Moto ne eza boye. Eza permis, eza mikana, eza nyonso. Oza na assurance. Oh, naza yango. Mais bazo kanga. Soki na commune ngaba. Omoni Major Christian, omoni nani roulage nani Saddam. Eza complice en bourgmestre kana. Bese biminante bazo kanga moi les commune ngaba ezate OK rompo ko grand liboulou. Victoire né moko soki na pour Gabi to ebite to so ndeni. Casque bon na ko côté na somi moto to soma moto $1000 $20 to so moto ni eloko et mi kana magasin so casque na so mona mbongo ni tega babi ke moto $1000 $20 to soma ben ndie wana na ville ku na pesa to moto na casque ya raté za moto apambuke na ngwesili mukanda pe ni ba pesa za to ka su libanda OK na 13e mairie na ngambo na kuna to seta mikanda moto so kuna za $7 mais bango to soma moto pa cash na $1000 ba pesa to ni eloko ni clé na moto za raté ndo mona rezarabu Mbuta to monara président biso o abimaki Joseph apesa biso ba casque ofele Gentini a eu sa président la tourne. Bonjour à tous partout, bozo landa biso na kacha super libanga na émission na biso super libanga na ebisa bino bokozwa ba information nyonso tolobela nyonso ba musique théâtre lelo na actualité lelo tozo lebela phénomène wewa avant to banda émission na biso na pesi ba mbote na ngana na papa Dave Mbamba mama Betty Masengu place aza bambote na pesi Gusta la Rose moi sa pembe bambote place aza na pesi bino nyonso bozolanda biso na minute yo bambote toujours na Alrib Kapinga moi sa pembe akotanguni na ndakute journaliste na bino azana pona ko sepelisa bino pona ko pesa bino ba information toza lelo na phénomène wewa Bonjour Yaya. Bonjour sir. Comment on a tonton Jérémy? Tonton Jérémy. Na msala na oya wewa ozo sala na moni gouverneur na biso apekisi bino bokoma na ville parce que na ebi moto eza ko favoriser biso même na bambouteillage ba transport ozo koma noki ke ba ketch ba nini mais gouverneur à lobby il faut bozala na casque avant bokoma na ville a exiger bino ba makambo ebele à 4h et ba 0h bokoko travailler te bino bozomona ndeni. Bon pour na biso eza possibilité que pour na 0h to sala te puisque batu mususu bazanga moya okoma na bandako na bango difficulté ya air à transport banini motonde edaka ekiotika bango tina ndako yo ndengo za boye mama journaliste yo gozwa taxi on a des télémi on a na super lemba o me maeti na ntele kuna na COPC 500 francs ndima omoni mais biso toi nécessaire pour na kosunga population na ba l'air tardif ba kuluna balanda bino ba boto la bino ba 5 mais tant ozu déjà moto olongo sainin OK na mais problème na ngaya boy pour na ba casque moto e fois banana n'est pas ba chinois na bendie moto ba teka kango équipement casque calme souffle salopette mais bango ba koma ko ya biloko wana ba longoli ba tekela biso à part osomi moto na mbongo ebele na $1000 mais ya longoli casque a longoli calme souffle a longoli combinaison après yo tekela nga sous mbongo na sana compagnie chinois il faut banana n'est pas ba chinois na bendie OK na ba chaussette wana landela bango ba moto ba tekela biso yango na ordre te. Problème ya nanga yango wana na lobi. OK, merci beaucoup ndeko nanga nazana yo babi moto so osombi moto sika ekotaka versement koleka ya kala. Pourquoi? En fait moto sika ekotaka versement koleka ya kala pourquoi parce que ya kala ezana ba en panne ebelé en plus ezaka sous pression
mais si kata ngoza nango eza na pression ezo faciliter yo au sala transport malamu pona point oyo ndeko nanga lobeli pona ba nde ba boyi to kota na ville ba boyi mambo ebele ba interdire biso nde kaka lobi bango mo ba société oyo ezo ya na ba moto oyo be équipement nango ezo kende wapi batuna bango côté be équipement ezo kende po ba pesa biso so dans be équipement na pourquoi on lingana tambwisa moto aussi longtemps na casquette il faut na casque parce que ngamona se protéger ba obligé ba chinois ba indien wana ba kotekela biso ba moto ba kana ba 3 casques pona ngai na 2 clients na même na sima soki ba sali yango to ko respecter bango boya na ba casque ba kotekela biso moto sa casque sa équipement ce ko biso to sala nini il y a interdire biso to vivre na moto misala ete na mboka oyo to vivre na moto yo zo interdire biso to ko mokota ba ville to tambola to kota suba air to suka wapi to koma ba kuluna to yiba bino ne bo sepeli bongo comme na je na obunda misala ezate na mboka o tozo bunda to vivre na moto bino boko interdire biso bo tracasserie tout le temps bokanga biso ba tracasserie belé bo obligé ba compagnie na bino o ezo ya bino ne bolia ba taxe en mboka bo obligé bango ba somba ba ya ba peut-être équipement. Mais oya na omona ba bureau de ba déranger bino mingi est-ce que ba mbongo bazwa ke pa na bino na ba comme ça on a caisse à l'état il faut retourner bango bazo ça la tracasserie corruption au chef de l'état la corruption aussi là corruption aussi là bo tambwisa micro partout awa ba roulage ba bureau de bazolia ba mbongo bazo traka samedi ba kayenga balinga 20 000 francs na sous région mbongo ne continue caisse à l'état on a assiré continue caisse à l'état et continue caisse à l'état te balia kango bango moko mbongo ne kendaka wapi soki bolingi biso respecter mambutu bo bandana no epa bato likolo wana bayaka oteka so ba biloko bo bandana bango c'est au bandi na bango biso to ko respecter. OK, merci Ndeko. Bonjour. Maman, ngai loba pena. Bonjour maman, bonjour. Loba ezaka na kati ya émission et c'est le moté na msala no ya moto au versa combien? Versement. Bon versement eza selon ndenge moto ezali l'état ya moto. Donc moto ya sika eza différent na o ya kala. Mais versement ya moto akala cause à peu près ba combien? Versement moto akala cause à ba 10 000. Pourquoi? Mais parce que tout le monde a les 1 au carburant to carburant ya matamakasi. Mboka ezano to ebite mboka ezarande nini pays mon salwa biso ko to plus que Libye ta biso to legi na Libye eza pays salwa mais biso to legi on to plus que Libye pour pays na ça sans loi loi ezate koto ba roulage ba tracasser bino ozo bula na journée bazo pexo casque bazo pexo boy mais tandis que bango ba ko batali kolo baza kuno na ordre ezate na bango mais biso bango ba ordre pa na biso ka de biso bata moto to memanga na mokilo vraiment bandeko balandi ba to moto ba bifo boye bisa gouverneur tala ba chinois na ba indien donc il faut ba pesa ka bango équipement na bango complet ba casque ba bilo nyonso ezate ke yo opekisa bango ko sala parce que ba msusu msalo bazo sala ngonde ba tangisa ka bana ba lesa ka basi na ndaku courant mai pesa ya bonjour. Bonjour sir. Bon yaya na lingina tu na yo o sala ka msala moto ou bien osana msala msala moto pas msala moto kaka yango à part msala moto msusu ezate alors na moto ozo sala eza ya yoto eza ya mutu eza ya mutu kutu omoi kutu nga za vrai kuluna mais na ti kuluna po tango misala pe ye yango pe na moi teke ku moi beleki ba prison pe leki parquet pe leki pa famille pe balembi ngai yango sur le yango na il faut stata moto mais na to sa moto to mo siko tracasserie leki ata na ropo nga ba to mona teke na dimanche ba sa tracasser na dimanche siko ba police souci ate siko ba comme siko kanga na dimanche bo to ebite ke émission ke to ebite to order oni ezaki na dimanche ba kanga ba na dimanche siko to ke na ba kapela ba kanga biso kaka eza nini na kianza ba kanga biso na ba quartier 1 ba siko kanga biso na ba bureau de siko bureau de kanginga ini siko yo pesa wa mikaniza ate na biso bike bon na ndimike okanginga ini pesa nga mikanda bon bana ba ko na mikanda po na ba keke ndiko kanginga siko akanginga ni mikanda nini siko tracasser ni ezabo siko to ma tracasser leki to ti kuluna bon siko tracasser bango so l'état siko tracasser lisusu sepe ndebe ba sa tracasser lisusu to ti ka moto to ka na kiva mo lisusu po parce qu'on a moto ndengo sala boye mutu ozo salela apesa ko carburant ou bien yo moko kana mbongo wana osombi carburant na mbongo nga moko na sai na somi carburant. Ah bon? Donc na kati ya mbongo wana ka yo moko olongoli pe versement wana. Alors ce qu'on dit mo konzazo ko exiger bino ba casque yo mononde. Na moni ke il faut que ndé pa ba china ba ndie ki ba ba wonde ba to ba moto. Ta to so ma moto ba pesa biso na ba équipement ba moko. Po ta aussi wa pesa moto sans casque sans équipement.
siko na ville so bakanginga ila kende bakanginga abisa nde ba yende na ba chinois basa biso ba casque nde ba ya ba moto na ba casque ba pesa biso mbala moko mais nga na trouver ngo normal ndenga lobi ke il faut bozana ba casque parce que bino ba msusu ba ndeko na bino msusu ba jeune msusu avazwa moto donc ameline ba zodo do aye ba teke a memi milimo abatu a kocha vitesse tina 100 yo mona ngo lobi mais wana azotala nini azotala ge vie omuna ana bana no ebele charge ze belé mais mamba vu que mamba kuta na mboka odo esengaka il faut ça na kuti pour ça na kuti te oko tuta na roulage bomier pamba non non kanele ki niveau tension leki mais niveau attention wana okokomisa ngo plus parce que so kwei obuki mutu abukani est-ce que ozana assurance ezali ozana mikanda complet ezali ba pesa mikanda dia complet boto so bango pamba basomisa so mikanda chaque mois basomisa so mikanda partout il y aura matete no niveau tracasserie za na matete boso babimisi besi ya bango mo bateka ngo $10 siko na ebité gentiment ngo bilango est-ce que ayebi pe besi wana nde o matete yepe ana complot wana atini ba faux bureau de na nzela komina ngaba kingasani ropwe ngaba bizoto koma mala lesto luka mbongo te to kufa to sala ndeni l'état bango balobeni babini nigete bureau de na ane ba exister souté mais to mo na bureau de na ane ba komiso kanga makasi donc koleka kuna ne baloba to ebite mbongo ngeza ndeni o mboka pena donc na ebite mais conseil nini oyo koko pesa na bandeko na ba kumba moto batika komeba masanga bamelaka ana o mona te a mikotsa suna kati ya ba makambo ebele ozana charge abana mais ero kende osala accident bo il faut zo charge a mutu wana donc o mona ngonde problème eza boye pona conseil ya bandeko langai ya ba montar problème eza que il faut batika komela kwiti parce que moto to kumbaka ezana tozana sans protection tozana protection mon côté moins d'erreur ozana c'est roiko kufa parce que ndenge to bimara boye soko ozana bakwiti o préparer journée note na nzambe eza vraiment malamu te pona gouverneur nazo Gentini Ngobila soko lingi to respecter makambu ya zoloba to respecter yango yepe akwe ise pa bende wana akwe ise pa na bango soka quoi c'est pas na bango à quoi il s'appelle pas général Kasongo ba ujana na batika ko déranger biso ba koma ko tcha biso na ba gilet ko boto la biso ba moto batika biso to tala to vanda calme mboko misala ezalité ozomona à quoi c'est la bango na no ordre à quoi c'est la bango ko biso beto respecter ozomona policier surtout ba ujana o ba ye mama nanzela ya changu ya soti mouton ba komi ko menacer biso ko tcha biso même ba gilet pour na roboto la moto moyibe liboso komi policier ozomona toza na besoin ya changement soki aza na besoin na biso to changer yepe a changer akoyisela bango bendien bakoma koyana bakaske misatu bapesaka biso bateni complet toko respecte biso mpe totanga corde de la route bata moto baza bavoyi te totanga mpe corde de la route mais ba casque o ba exiger bino eza po bo protéger pe ba client na bino parce que netinga na ye na mati to sali accident o mona te pe na pe ozana mtu na yo il faut luka mbongo traiter nga mais ceux qui ozana casque nga pe na zana casque ata to kwei o mona te to zala sauver na ngalo bara boye na bisa gouverneur ayebisa général na ye ba ojana o atina changu abenda bango masa biso akoti makala po na ba ojana babotole moto ake kuna bateki moto kolo moto ateki ake afundie parke commune ke makala to aposa ba ojana te so ba lingi to bomana te ba longa ba ojana nzela po minito masa na biso azana makala kuna pona ba ojana babotole moto bake bateki apokolo moto afundi masa na biso akoti makala siko biso pe tozi décision boy so to kenza ingasa na aéroport wapi tokutanga ojana nzela so apese 4x4 boy na kotuta décision biso zango wana to sansu na sera kimbuta to monaka président biso o abimaki Joseph apesa biso ba casque ofele Gentini ayebisa pe président na tour na ye apesa ba casque poto za bien po moto neza boye eza permis eza mikana eza nyonso ozana assurance naza nango mais bazokanga soki na komi na ngaba omoni major Christian omoni nani roulage nani Saddam eza complice en bourgmestre wana
bese bimina te bazo kanga moi les commune nga bezate OK rompo ko grand libulu victoire ne moko soki na pour Gabi to ebite to swande nini mais na mono zana moto sika babi moto sika ekoti sa versement ebele ya solo moto sika ekoti sa na mbongo merci ko mbongo to nini yo so na zio na kitona yesi bakainga isko mbongo so ndenge nini vraiment mais so au respecter ba condition nyo so ba bia na ozu casque ko tambola na za ba condition nyo so bakango kaka roulage akanga mutu kaka oyo akemakala azaki na nyoso basenge permis abimisi siko vraiment OK bande ko balandi na moni il fallait président moko o azana sima na biso azana maloba koloba ya moto o na moni yo bonjour. Bonjour. Bon, moto on a moneza ya yo to eza moto eza ngai. Vraiment na esele lino ya moto au mona ekoko tambongo à peu près combien? C'est la journée hein. Ba journée musu na rosa ba journée na sali bien to journée sumbu le déranger mais to kenda para tout est de ça na moto. To za ba kwa musu to kenda matete ele ka tracasserie. Rond-point ngaba ele ka getufuma. Commune ngaba ele ka getufuma. Na ko ko mema yo na bika pesa ba wakanga. Afami ko badana mjudi ya mbo. Roulage ozana mukanda, oza mukata kanga ka moto. Okola se casque akanga, ola se permis akanga, ola se mukanda moto akanga. Alors peut-être respecter code de la route. Na bien code de la route sineni. Na garder bandi nanga, na priorité nanga. Na sala accidenté. Okola chakanga biso ndeni. Na ko ya mutu ga liboso. Na zone kana fufla de via kanga, akanga moto de fractionner. Moto ko ite na tout ça kanga moto. Era kanga moto se pesa nga casque ola kisi. Pesa nga permis ola kisi. Pesa nga la plaque moto ola kisi. Mais azura kanga biso bien que na rolia yote. Ah ok, ne peut na bureau te boté même bosé ni bosolo li. Azio 36 000 46 000 yani n'infraction ni. On a ces biloko do so 5 PC soit kanga n'infraction ni. Vraiment. Alors ndenge mokonza bi ke non akatel bino ba air fo bozana ba casque yo o moni onde. Parce que casque bon na ko côté na somi moto. To soma moto $1000 $20. To sora moto ni eloko et mi gana magasin. So casque na somo na mbongo ni. Tega babi ke moto $1000 $20 to soma. Ben ndie wana na ville ku na pesa to moto na casque ya raté za moto apambuke na ngosili. Mukanda pe ni ba pesa za to ka suli banda. OK na 13e miri na ngambo na kuna. To seta mikanda moto so kuna za $7 mais bango to soma moto pa cash na $1000. Ba pesa to ni eloko ni clé na moto za raté. Ndo mona rezarabu. OK, na moni bande ko balandi, bon moni bande ko na biso awe wandenge ba meki ko éclaircir biso na façon oyo mokonzi apesi ba loi gouverneur na biso abi ava batambola ba koma na ville fo bazana ba casque donc ba koma na ville te fo bazana ba casque na bango ba permis de conduite na bango mais eloko o bango ba pesi ba bi gouverneur aebisa ba indien ba pesa bango ba moto complet na ba casque na ba bilo na bango nyonso aebisa général kasongo pona ba udiana donc ba udiana na ba soda udiana to ebi bango baza pona ba sorte mouton mais ba komi susu ko tracasser ba tu a moto na ba bureau de na ba udiana oyebisa ko général kasongo azola biso solution pona ba udiana na ba bureau de wana ba faire souffrir biso ko tia biso ba j'ai tracasserie dans nzela ya prince universitaire nzela aéroport tout le temps tracasserie ba sorte mouton oyo tracasserie moto nem tozo aider biso na ba ezo aider ba na ba embouteillage pona ko percer na tracasserie wana mais comment ça fait que udiana za nani udiana za roulage policier ana munduki a roulage dati Julien te bien c'est balata te ni makanka moto ne fonction nini yo faut filer embouteillage le camion e ka crack angi moto sur la mise sur que Sandié Salami to benga poser to benga gouverneur na 4 nzela roulage na police kanga moto ne fonction nini tandis que non nzela be nzela na étouffement nzela malonga ezala raté na mboko ba moto comment faut filer ba tout partout ba côté pour mutal le ka ke musala mutu ça que na rapport à matina moto ba comme na so moto ba kangi ne neti ba policier na bazara rond-point ngaba matete ba misi bes na bango moko ba créer na nepo ba lia ba $10 commune ngaba ne fonctionne yo ko soma biloko na neso ba tie so ba kangi yo ba kangi ne fonctionne et parce qu'on est bande économe sous so ba mema batu a mela ba gene accident koko sale monte ezaka na faveur na bino yo zo mona onde
Au moins comme la gaine, bisu to mela whisky. Mais tu as contrôle la musala. Bakanga ba direction sur bilo comme keke ba pénaliser ba touté. Côté bilo ka uta, ça ba soux nango, ba soux bilo ka nezali. Bakendo kango ba ko teke teke mutu ateka na cité, so tu mutauti na bakanga ne côté uta ka po ya awa. Wana ato mais tu as contrôle la musala. Ozoka. Mais non, avant bakanga ngo faut mo comme peut cette discipline na musala na yo, oyebi très bien que musala on dezo sa ke futa ndako ole sa bana tant yo ozadi na client na yo, o melia geno te vitesse tina 100. Au moins tozo milukela ka ba problème. C'est pas mes amis. Au moins comme la gaine, faut considérer muté sala. Muto na sala sentiment na. Ndezinga na mela kwitite. Na contrôle la musala nga. Pe na lingate muto client matina muto imposer na ke beta chien na kitsa muto. Ce que la moni muninga wala lo yinga zo yamba kuna sima na sani. Na tika aleki. Ngala responsable musala o esangisi biso ba voyu bazali, ba intellectuel bazali, batalo yenge bazali. Na musala ka moko. Ce que nous faisons interprétation musalo, ça ba voyu. Ba melidiamba, ba kule ba kotipeka na musala o. Ce que ya sala accident, tom sa moni kazana agression na yo lebele logoni. Ozoma sikone zana. Si yo peki siko boto le moto te, to musumu da sombele moto a pesi nda sepe na ina action ya salaka. Yo le belo koni. Ozomona. Kaka seyele ki. Ok. Ba nani ba inabi. Batu nyosta mokili ba inabi so bata moto to ebito so to boma nani. Et comment ata muta sana raison. Mais soit chrétien ka muta tam chauffeur ana na photo kaka. Bino bata moto bokufa ka bolo ba nyama na ebite ba koma boma batu. Mais ba lo ba mino bokufa bongo parce que ba vitesse bozo tiana ba kwiti wana ebomisa ba. Mutu nyosu ta kumba moto vitesse. Mutu nyosu ta. Alors conseil nino pesa ba ndeko no ba kumba vitesse ba mela ba zodo dava ba zo ba client. Bon conseil pesa mutu na ko ba conseil pesa mutu na moto c'est parce que ça ndenge yoksela musala na ye. Musala ndenge na mutu musala na rapidité ata na compagnie. Musala sala musala rapidité musala malembe. Parce que ba cho selon par selon ba kabola bino. Parce que yozo boya ke muta mela masanga tenga na petite amwa muketa jamais balobani na balobara ke ba baby sara mutute mutie monda bebara so ngana ko lobate ke yeso ka mela masanga na biseke te ko mela te poza mabe te so na petite le lo ba boina tikia ça oya ye vina eza vina ngata mais ça te ke batu ba ina biso to ina mututa mais batu ba ina biso ko maka muta ta leki ka boy surtout tout à mona batu na venir surtout na ba komi lo ngaba otu na ngaba makala matete tout à mona batu be mwana na oleke mpanzi mwana na koya mais orolelati oro ina mokili ba beto no niveau kuba ndio na biso mo ba beteka na jeda wa mwana classe amatia vani mpanya wande bavanda kana mwana classe vani mpanya wande bavanda kana ale bu akoi ale ba ya ma ba yeba beta e kuba mo ya kuku. Alors ndenge na omona na ba molière pe ba lakisa kango ba enlever muto moto ba beti ba botoli moto ezala nini nango. Bon, eza omoni yangana ba eto pesa exemple wana moto sangisi biso nyonso miyibi baza bakuluna baza ba responsable baza bato donc omoni to ça que niveau par niveau oya moni ke akumba moto na ninga kimuyibi sela yene dans sela yene tinda oba moni akumba moto na ninga normal akuma ninga normal oba kumona nege tena luka ne mbongo na liesa na futira pale dans bato yo bazo boma bino ezaka baninga na bino bato ba wewa biso na biso ande to boma na mais ezate ke loka mama balola micro awa problème eza boye pona ba miyibi wana insécurité za na mboka makasi miyibi baza bato moto te ce sont les bandits oyo même ba konzi mingi basala kala bango ba kopo wana bazo faire souffrir biso ko bomma biso à chaque temps ko boto so ba moto insécurité ndeza na mboka oyo ponga pe na landi na ba TV ba wala kisango mokonzi mo boye soit disant général mo boya kanela kiwewa mais to mona ki pe na ba bomi kasi eza bongo bango basala kaka bongo ozomona eza ba complice na bango ke biso babomaka biso babotolaka biso ba moto ozomona toza na insécurité na mboka oyo au niveau insécurité eza makasi na mboka oyo ozomona peut-être po bino pe bato moto boleki lokoso muto ko mema obo akati lo drogue peut-être lokoso mbongo ke muto abia komisa o awa apesi o ba 1000 problème eza boye eza likamba lokoso te nde na osa musana nga yo soko yo ko mato singa no tokina kotika na ville est-ce que na koboya te na ko mema yo mais na ebi attention oyo za nango te ozomona attention na ebi yango te en plus ba place mingi bazo dernièrement bato boto la caméra la so moto na ville ozomona ba place mingi awa insécurité zali ozomona nde toza boye tozaka même na confiance à policier te po tozomona moyibi ali boso eza policier
Oso moto na confiance même ya ba policier. Ok, neti ndeko na biso aza na casque comme ça va, mais gouverneur yebisa ba indie ba bazo tekela biso ba moto ba bifo ba tekela bango ba équipement nyonso complet pour ete ba banda omona ndinga osa msana bango bien parce que ba msusu basala msa msusu te bazana basi bazana bana donc kana kacha moto wana bazo tangisa bana to na chance ozana casque et bon bandeko bazana casque te oyebisa bango. Non, bon, c'était un problème, c'était un problème, si vous s'abonnez toujours na Katia Libanga TV, vous s'abonnez belé, na pesi ba remerciement na papa Dav Mbama, maman Betty Maseng, maman de Kotinga solo, grâce à maman yango bomoni Alrib Kapinga moi c'est pemba zanga lisungu liboso na bino, na pesi mbote na famille nanga mobimba, na pesi mbote na ba we wa nyonso na zala na bango,